mwana nelaka akufaka te sanki asimba bilaka bilaka oyo nzambe aloba na ye sukasuka kosimba mbote na yo ndeko congolais place nosusu ami kolanda biso tolingi toyebela lelo na émission na bino yo catholique sur la discrétion koyeba kobatela secret ezali très important soki Samson akufaka mabe c'est parce que ayebaki ko dévoiler secret ya vie na ye epa ya Delilah. Force ya mutu evani na kati ya secret. Nzambe po azala nzambe lelo toto sa eto respecter c'est parce que asalaka makambo parfois oyo esiprinaka bato. Vous savez, à chaque fois vous allez kobimisa ba secret na yo epa ya ba camarade na yo, entourage na yo, ils ko rendre yo très faible. P vous allez yo moko créer ba ennemi ya vie na yo sans le savoir. Joseph azalaki menacé la bande konaye parce que azalaki discrétion. Makambo nzambe azali kotalisa ye ya avenir na ye alali aloti amoni lobi akozala mutu munene akomi koyebisa bande konaye eboti zuwa. Secret oh yo oza nango na la vie, il faut koyeba nani oza koyebisa. Est-ce que mutu ozali ko confier secret na yo wana? Azali mutu aza ko mériter oyebisa ye makambo ya vie na yo? Attention na ba traître. Attention na ba traître. Okoyebisa secret na yo na mutu. Okanisi keza ami na yo, meilleur ami, nzokande ennemi na yo. Oyo lobi ako trahir yo peut oko regretter dans la vie. Zala na discrétion, zali très important mon frère ma sœur. Yeba ko batela secret, même na vie à couple. Nyonso balobaka na mobali te. Passer na nyonso ko yebisa mobali te. Il y a des choses oso ko yebisa mobali. Ata ko linga yo mais e ko bana ko zogeli na makamisi à tout moment. Il y a makambo so ba yebisa ramien ba pasteur te. Il y a certaines choses il faut yo moko okota. Okota ni na nzambe, relation na yo na nzambe, oyebisi nzambe, etikali secret yo na nzambe. Oui, je te dis la vérité. Okozala trahi, okoyeba te trahison oyo ebimeli wapi to euteli wapi. Nzokande auteur ya trahison oyo ezalaki yo moko. Par manque ya sagesse, par manque ya discrétion, oteki o nzambe abongisela yo. Voilà pourquoi, tant vous allez vivre na kata secret na baninga, tika biloba loba. Tika vie à ko s'inventer, garder maîtrise na yo. Et ko sunga yo, silence et sunga mutu na makambe belé. Ba ko ba position na yo te, mais ba ko za surpris lobby tant ba ko mona makambe nzambe akosalela yo. Na ko exemple moko terre à terre, lelo bozolo ba l'homme de Kara, o boyebi l'homme de Kara. Atika Kara na défaut, boyebi ye alobakate. Silence na yewana. Vous savez combien de personnes qui va provoquer pour aloba? Hein? Joseph Kabila. Combien de personnes va provoquer pour aloba? Mais aloba kate. Or que silence na yewana épargné na ba danger ebelé pe et bateli crédibilité na kati ya société. Mais bato ba loba ka munoko lokola chako koloba loba suka na bango ezalaka soni pe humiliation. Batela secret et ko sala yo ozala lobi mutu monene na kati na société. Conseil ya makusa excellence ndeko na bino. Bo aimer, bo partager, bo commenter. Et ko soutenir pe biso. Allez façon pour na bino bo soutenir biso. Merci. À la prochaine. Mwana nelaka akufaka te sanki asimba bilaka oyo